Mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, bino to misana ulandanga ezanga moninga wa bino le révérend pasteur Jacques Dinabanza. Na ye lisu lelo pona koyebisa bino ke koyebisa bino concernant arrivée ya Chilombo na mboka ya Belgique oyo ezali prévu entre le 16, le 17, le 18, bongo le 19 azongi. Alors bandeko nanga banamboka, je suis congolais de père et de mère. Mais ce qui lelo na ekoyeb sabino kolobala bino lisusu pona arrivé à Chilombo, ezali pona kosenga na bino peuple congolais botika ye akota na malembe. Problème ezala te pona Chilombo tango azoya na Belgique. Botika Chilombo aya akota asala oye ayiko sala. Ezala ya bitumba te, ya mabanga te, pe ya makofi te. Pamba te bandeko, bitumba eza lisusu ya nzoto te. Bitumba eza ya molimo. Bandeko na ngai, nakoloba na bino oyo nyonso na uti komona na butu concernant arrivée n'est-ce pas ya ndeko Chilombo na kati ya Belgique. Ba message oyo ezali pona pesa ye eza ba message moko personnel. Mais nakoyeba ndenge nini ekokomela ye. Pamba te ba téléphone ya bato ebele tina ba conseiller eza sur écoute. Donc tokoza la distraité. Minaza ko senga peuple congolais, ba combattant, ba résistant et les restes. Botika ye aya akota asala oya linko sala. Rien n'est encore perdu. Tout est possible encore. Ye ayebike azana kati ya kati. Na banzi na laksimino ndenge azali ye ayebiango ke azaboye. Donc ayebiango azape mutu. Ayebike kibokonzi oyo azwaki eza ayete. Eza kibokonzi oyo Martin Fayulu ameritaki. Soki ndeko Chilombo aganyaki. Pourquoi ba kangiye kati oyo? Pourquoi ba botoliye budget, finance, justice, défense, Sénat, assemblée? C'est parce que aganyaki te. So aganyaki bilo nyonso wana il faut ezala epana yemoko. Alors bandeko na ngai, nakoyebisa bino oyo na uti komona, oyo nzambe alobeli ngai, mais esengeli to landana no makambo oyo ezoleka na Afrique. Botala oyo uti koleka lelo na kati ya Afrique du Sud. Bolanda ngo na bokebi nyonso. Bandeko o wana bauti komona bandeko o wana bauti komona eza ba image ya lelo et uti koleka na Afrique du Sud malgré ba agissement il y a des Africains,
ya ba Zambien, ya ba Nigeria, ya partout, mais bon moni ndenge Afrique du Sud azo continuer ko agir. Donc image yo na uti ko la kisabino eza image moko zo le kalelo. Alors na ngola kisabino susu avato kota na makambo na uti ko loba ya ndeko Félix Tshilombo botala susu oyo boyoka ndenge ndeko aza ko loba. Ndeko eza mawa mingi. Pour te décider, il faut que tu laisser passer tous les cas. Il faut laisser passer. Baninga bazou ache ba avion ba disposition ya batna bango. Ko biso ya biso pesa de paramito tunana. La petite moi na benga na mwana ni ba tena. Donc et puis ça sonne c'est désolant. Bandeko boiti kolanda ndenge bana mboka baza komona pasi bambassade mususu bamboka mususu batie ba avion na disposition ya peuple na bango oya biso ndeko na biso Tshilombo aza pleinement présidenté moyen a décidé ezate bandeko Tshilombo akoki kozala na volonté akoza na pena ba ida malamu ya kosala pona mboka oyo ya ye mais lukola ezali victoire ya Kimoyibi lukola ezali ki présidence ya Kimoyibi bomoni nde bakangi kati azali kama kosala te mais ndeko na ngai congolais chers compatriotes rien n'est encore perdu bitumba eza ya makofi te eza ya milangi te eza ya oyo te bokina na aéroport bitumba eza ya molimo bitumba eza ya molimo nga o bozolanda je suis de père et de mère congolais bien que je suis français en France mais d'origine congolaise donc ezali mabele ya bakoko na ngai oyo nuit et jour il faut na loba bandeko boyebi ke ngai bapanzanga sango kenalinga baluba te na finga baluba na finga Tshilombo na finga batutu oyo atanga meza muluba mendeko na ngai na répétera bino nyonso ke ngala za pasteur mu Congo un vrai mu Congo na finga gati mena lobaka na ko loba les baluba sont des traîtres lumumba loba yango les baluba sont des voleurs de voix mena ko sinangate un acheteur de diplômes mena ko sinangate alors biloko la so bango ngala zo ko loba yango balobi nazo finga me ndeko nazo finga loko mote ndeko nakoloba na bino oyo nyonso nzambe alakisi ngai pote makila etanga te na aéroport ya Zaventem parce que ba congolais baza déterminé baluba bakoya mais baza moke par rapport à ba combattant na ba résistant soki baye makile kotanga banani ba kufa ba congolais batu musu ba kufa te kaka ba congolais ba rwandais te kaka ba congolais bandeko na ngai ezala bino ba journaliste ba collègue na ngai ezala mutu nyonso place azali to sauver mboka oyo biloko bazo sala ça m'étonne même tant na ozomona bato yi de pese bazo parole pour nous défendre bazo travailler contre Félix parce que bako sungaye jamais pour qu'il réussir bako sala tout pour qu'il échouer comme ça en 2023 bako yela biso soki nani batieli biso wana babandi ko talisa bino ke opposition sala eloko moko te yango ozomona bazo beta maboko pamba pamba sinon avec ce qui se passe ici okomona bako yela liso na budget même ya 6 milliards bato wana ba votate o ba noma parce que bazana contrat mon côté na population bako yamba yango soki ba yena 6 milliards bango baza 66 donc frais d'installation na bango kaka na frais de fonctionnement nyonso liba bato bakolela lela makambo yo to liate ekosila kate makambo wana ya classe ofele ekosimba pete parce que classe ofele zo senga par an 2 milliards 500
pour que ne malam. Avec un budget de 6 milliards par exemple, les soldats vont payer ça combien pour que ne soit la bitumba, ainsi de suite. C'est un discours vraiment démagogique. Bande konanga mokilizo monde. Peuple congolais na lobaki na bango. Bokoya ko beta muna bonani. Parce que ya malonga pona bino ezate. Bokoya ko beta la ba politicien ka bolanda ka bango sim. Je fais ma part et la part du peuple reste. Attendez, soutenir le chef de l'État, c'est-à-dire quoi? C'est l'applaudir aveuglément? C'est de lutter parce que tu sais qu'il dit Félix, dénoncer la mauvaise gestion de ces pays. Pouvons-nous l'accompagner, la manière dont ils évoluent? Est-ce qu'il y aura une différence entre quand l'UFCC, les gens de Kabila avaient le pouvoir et maintenant? Et qui sera perdant? Sur le plan politique d'abord, qui sera perdant? Être un bon collaborateur d'un chef, c'est de dénoncer le mal. Vaut mieux pas jouer opinion bango moko, responsabilité devant peuple bango moko, biso to accompagner bango te. Et ça ba jeu de mots inutile, et ça ba jeu de mots ya pamba. La vérité, ça a 2 documents. Document mo ba pesa biso vendredi, na document mo ba to pesa biso tant ka premier ministre aussi sa koloba, malamo ba yeba banzo kabola document wana. Et document les a totalement différent na o ba pesa biso vendredi. Bango mo ne bazana, ba yebi que on peut mentir à tout le monde, mais conscience na bango ba yebi que ba ko kosate. Et ça ba jeune na bango ka o bazaki na banda kala. Bandeko bozo yoka oyo nyonso ezoleka na mboka na biso. Ngai na kolia mbongo ya Chilombo mukoloka bila kubima na mboka. Je reste ferme et je resterai toujours ferme. Na kolia mbongo ya Fayulu mukoloka bila akubima na mboka parce na yebikeza mbongo ya mboka. Tant que, je le dis ouvertement, tant que Kabila vandi na mboka wana, soki Félix apesi na mbongo na kozwa ngote, n'importe qui a kopesa na mbongo na kozwa ngote, parce que Kabila za kuna ngani na mona yekuna te. Tant que Kabila za na mboka wana eloko ko changer za te. Mais bande ko ngai, dans toute chose il y a un commencement, il y a aussi une fin. Kabila aussi na ba programme na ye. Mais nous servons un Dieu saint et juste. Bana Nzambe, chers compatriotes, bolembate, tobomana na za vingtaine te. Tobomana na za vingtaine te. Ti na dernier souffle nanga concernant l'élection, na ozala toujours clair que c'est Fayulu qui a gagné. Nako kende ndenge mususu te bomemi nanga yi, Fayulu a gagné. Mais pour le moment, lukola cour constitutionnelle na biso et le baga que Chilombo a gagné de tourner partout et le mot c'est la masculinité. Alors bakor bango ba signer ce qui a molili biso to reconnaître moté. Pe bakor wana soki Chilombo ko yoka message na zana yango bakor na yokanga bango. Parce que bazana droit ya ko sala ba alliance to ko loba na mutu. Ko sala sa mutu bakor moko oyo bino bolobi ke yemta l'équipe président boko sala sa d'accord. Te sommes dans l'équipe na présidence. Na ndinga bo solo. Bo sala c'est bakor pourquoi? Et bakor ba salisier bango mutu ba gagner. Et Chilombo ngana sina baniko tindi la yeba prier na mutu wana na musika po biloko wana ebima ayeba nina ko sala bandeko tolanda. Il s'agit d'une affaire bien ficelée pour un enrichissement illicite. Tout part du programme d'urgence de 100 premiers jours de Félix Tshisekedi. Le document prévoyait la construction des 3000 logements sociaux qui n'étaient attribués au départ ni à la police ni à l'armée. Les travaux étaient confiés à la société Samibo Congo. Les jours passent, les 100 jours largement dépassés, et voilà que surgit ce document dans la presse. Il s'agit d'une facture d'une autre société USMAL qui, selon les sources, n'aurait que 9 000 $ américains de capital social. Curieusement, c'est à elle que le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, a accordé un marché de 57 millions de dollars pour la construction des 3000 maisons. 1000 pour policiers et 2000 pour militaires. Là où ça sent l'irresponsabilité, c'est que cette facture était mise le 11 juin 2019, date au-delà de 100 premiers jours du quinquennat Fachi. Dans sa lettre à la Direction générale des contrôles des marchés publics, Vital Kamerhe a sollicité un avis des non-objections, une sorte d'imposition à l'organe technique censée librement et objectivement objecter si les normes ne sont pas respectées. Pourtant, il y a 2 jours, le chef de l'État disait sa détermination de lutter contre la corruption. Là, c'est de son propre cabinet que se dévoile ce marché de gré à gré, en vue peut-être d'un enrichissement sans cause. Bandeko,
Combien de fois na binote que Lyon azana kati ya bureau ya Chilombo? Combien de fois na lobaka Chilombo soki yoko surprendre bango te, bango bako surprendre yo. Bachi Lyon moko wana bando yokota makambo ya koyiba po nyonso wana bachi yango na mutu na yo. Mais tozo senga na yo olamuka. Bandeko nazali loko moko awawa. Toutes les communications concernant la RDC transitent par le Rwanda. C'est une révélation de Top Congo ce matin. Des séquences utilitaires, un cheval d'étroit pour le pays. Les techniciens de la télécommunication et informatique font une révélation selon laquelle le serveur utilisé par la SCPT pour gérer la fibre optique de la RDC a été installé par une société privée basée à Kigali. Et c'est à partir du Rwanda que toutes les communications transitent avant d'atteindre tous les destinataires. Cette révélation a été faite en marge du forum sur les numériques, dont Dédieu Kabou, un expert en data et numérique, indique que cette situation est connue au niveau de l'autorité de la SCPT. Il conseille à l'autorité publique de s'investir dans l'installation d'un serveur autonome ici à Kinshasa pour éviter le piratage massif des communications en provenant et à destination de la RDC. Donc Dédié Kabou au micro de Walter Nkoy. Je vais parler de ce qui est plus frappant et difficile à comprendre. À la SCPT, si vous vous connectez, vous faites les tests des bandes passantes, vous allez vous rendre compte que le serveur qui est utilisé a été installé par Axiom Network qui est à Kigali. Bandeko nabanzi boyoki ndenge elobami mais ekatani esilite qui est à Kigali. Les serveurs qui est là vous donnent les adresses IP, c'est comme les numéros de téléphone. C'est-à-dire que toute personne Bandeko ekamusinga ke c'est-à-dire que toute personne qui se connecte ici par la connexion passant par la SCPT de la fibre optique, l'adresse IP que vous recevez vient d'un serveur du Rwanda. Et c'est quoi le danger et quel conseil vous pouvez vous... Bandeko est énorme. Je donne un exemple. Nous passons un appel à partir de nos connexions ici, par WhatsApp ou n'importe quel. Les serveurs qui gèrent les numéros par lesquels sa connexion est reconnue de l'autre côté, c'est un serveur du Rwanda. C'est-à-dire que l'information passe d'abord au serveur du Rwanda, après ça atteint la personne cible. En termes même de mise en écoute. Et ils peuvent avoir toutes les informations de toutes nos communications que nous faisons. Est-ce que la SCPT le sait? Oui. Nous interpellons les autorités de l'État. Nous ne pouvons pas continuer à être infiltrés jusqu'à ce niveau-là. Il faudrait que l'État, les autorités aient la bonne information. S'ils veulent douter, ils peuvent aller simplement à la SCPT. Ils trouveront que les serveurs qui font les routages, c'est les serveurs du Rwanda qui nous fournissent, qui contrôlent nos connexions entrantes et nos connexions sortantes. Combien peut coûter ce type de serveur? Il suffit seulement qu'on installe un data center. Pour les pays, ça ne coûtera rien. C'est aux environs de 3 millions et 5 millions de dollars américains. Il peut créer son data center avec les serveurs qui va se faire des routages pour gérer la communication et des bandes passantes qu'il vend aux télécoms et des connexions qu'il va fournir lui-même à la population ou bien au service de l'État. Et dans la même rubrique, dont Dédieu Kabou, expert en data et numérique, indique que la RDC peut générer 5 milliards de dollars. Aujourd'hui, les sociétés cellulaires, rien qu'en vendant les services d'accès aux réseaux sociaux, avant et les cas au téléphone, au WhatsApp et les canaux na Rwanda. Vendre directement la connexion Wi-Fi aux utilisateurs sans passer par les sociétés cellulaires. Ceci va leur permettre d'utiliser WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Skype et tous les autres réseaux sociaux sans acheter du crédit. Mes chers frères et sœurs, chers patriotes, toutes les communications concernant la RDC transitent par le Rwanda. C'est une révélation de Top Congo ce matin. Donc, bandeko nangai eza mawa ndeko mawa. Alors, tozotala siko oyo eleki muke na mboka baninga. Trop, c'est trop. C'est le message clair envoyé par ces étudiants zambiens pour répondre aux violences xénophobes en Afrique du Sud. Ils étaient environ 1 millier à manifester devant l'ambassade d'Afrique du Sud à Lusaka pour exprimer leur colère. Je ne suis pas content du comportement des Sud-Africains. Ils veulent se réveiller chaque fois et commencer à tuer des gens. Nigériens, Malawiens, nous sommes tous des Zambiens, nous sommes tous des Africains. Nous n'allons pas tolérer son non-sens. Trop, c'est trop.
On en a marre de se faire battre tous les jours. Nous sommes tous en Afrique. Pourquoi devons-nous avoir peur d'aller en Afrique du Sud? Quel Sud-Africain a déjà été battu en Zambie? Nous sommes fatigués, ça suffit. Même réaction au Nigeria, où de violentes manifestations ont eu lieu notamment à Abuja et à Lagos, où les protestataires s'en sont pris à des enseignes sud-africaines. Nous sommes tous très fâchés, c'est pourquoi nous sommes dehors aujourd'hui pour protester contre ces meurtres xénophobes, pour qu'ils cessent. Il y a des citoyens sud-africains dans ce pays. Nous les avons laissés. Leurs investissements sont tellement importants ici, mais nous ne leur avons pas fait de mal. Alors pourquoi doivent-ils faire du mal aux nôtres? Première victime de cette colère, le géant des télécoms sud-africain MTN a décidé de fermer toutes ses agences au Nigeria, son plus grand marché avec ses 190 millions d'habitants. Les violences xénophobes en Afrique du Sud ont fait au moins 7 morts. Alors, Bandeko, Nabanzi, Tozo Kendeke Malembe, Bob Bandeko, Biloko Olaxabino, je crois que Ekoki, Tokoti Kalanamuke, non, et Sili, voilà, Namona Kelo Moko, Batubazako discuter Nango, Toyo Kango Bisonyonso. Vous avez encore l'esprit de Balouba. Ceux qui ont Balouba, si l'esprit de Balouba est en vous, ceux qui ont Balouba, vous n'irez pas au ciel. Vous avez encore l'esprit de Balouba. Ceux qui ont Balouba, si l'esprit de Balouba est en vous, ceux qui ont Balouba, vous n'irez pas au ciel. Voilà. Alors, Bandeko. Balobi soki ozan esprit ya baluba okomona lola te. Alors namoni batu moko baocha ba commentaire yango po ba condamner mosali nzambe oyo na yebite soza évangéliste beza nani ou bien ba porter plainte. Mais bango balobi na sens nini? Balobi na sens que biso nyonso toza contre ba Rwandais. Sel baluba mutu baza pour ba Rwandais. Effectivement soki yo oza contre la Mouka, oza pour Baluba, pardon, oza pour Batu, ba massacrer Batu, ba meurtrier wana, bandoki wana, c'est que yo posa ndoki okomona lola te. Voilà, c'est clair. Mes chers frères et sœurs, Bible nous dit dans Ephésiens 6:12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire, nous n'avons pas à lutter contre les hommes et les femmes. Bitumba na biso eza maboko te, eza nini te, eza molimo, ya molimo, eza ya makofi te. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bitumba na biso eza na niveau wana. Mais zante ya okena aéroport, ko beta, bo bunda, bo sala boye, so bo sandeli na ebite. Alors problème eza nini bandi ko ngai. Tangu na lali nazwa message belé. Mais et là on a monaki yamabe makila etangaki na aéroport. Alors makila wana o etangaki batu bakufaki eza ba congolais. Eza la baluba, eza la baswahili, eza la kolonini, mais ba congolais bakufaki. Alors bande ko ngai ba Rwandais bazo sakana biso ba ngomona biso bazoba. Ba Rwandais bayibike bako bomana bango na bango, mais biso tokufa na biso te. Alors bande ko ngai tokota na bozobate. C'est pour cela attaque mosala nzambe nazako demander na ba congolais oyo ba okina aéroport soki zali pona ko bundisa Chilombo toko contrecarrer ye ekozala malamu mingo vana ndako esengeli Chilombo ndenga zako kota azako yana mboka oyoyo kosenga kokutana ye parce que Chilombo pe ali combattant kosenga okutana ye kokota kosoana ye caméra ezalate muta filmer te bande ko ngai ba Rwandais makambo ya secret biso makambo ya secret te Chilombo ko yamba bino kuna lelo bo filmer boye bobwaki yango na YouTube ba Rwandais bamoni alo bande ko ngai Chilombo azakoya Chilombo ayebine bazo yokisa yeso na basoni na mboka ndeko ngai tango yo beliri yo président ba ministre bakina ki ngakati ko prêter serment ndeko nanga est-ce que zamalamu est-ce que Chilombo zo sepelango Chilombo aza komona nde bazo sakana ye
ndenge bazako humilier ye, ndenge bazo zoyini ti zoba zoba, Chilombo ayebi yango. Aza mobali. Botika ye aya aleka. Totala akosala nini. Mes chers compatriotes, tout est encore possible. Ba message on a zui. Et koko ede Chilombo azala président. Parce que batuna ki na bindele. Est-ce que vous êtes pleinement président de la République? Maintenant Chilombo a compris question wana enia kulubanini. Parce que ba mindele ba eba ike akozwa justice, akozwa budget, akozwa finance, akozwa sénat, akozwa assemblée, c'est que aza président de la République. Maintenant ayebiango, il réfléchit. Asali déjà ka moi muke inane lingo kokakuna pa yazali. Ndeko nangaye, chers compatriotes, combattants résistants. Bozonga sima. Botika kozwa milangi, botika bokende kozwa boye, tokende ko bamba Chilombo na aéroport. Chilombo ande ko na biso congolais, biso pe toza ba congolais. Et loko ekos aider biso, bosenga na ye, bokutana, bosolo na ye, sans caméra, sans film, soki caméra za wana bosala ye. Soki étranger za pembeni wana bosala ye. Et vous avez malamu, vous avez yé moko na ba garde corps congolais na bino bosolo na ye. Oyo bosolo na ye koya koluba yango te bo garder yango. Oyo ngai na kuluka ba message ya Nzambe ekomela ye muto koyo kangwa zate. Na boyi baluka ba benganga. Ngamo na yebi bana nga na contacter oyo na kopesa message wana po akoma. Ba téléphone te parce ba téléphone oyo biso ba onyo surtout eza sur écoute. Ba téléphone ba conseiller na eza ba sur écoute. Ngaza na bato yo ba kuta na net na Chilombo presque mikonyonso. Mais na benga bango te. Na benga bango te parce ba okanga bango. Na koti na ba message te ba bisa Chilombo ba okanga bango. Na sa so bate ba ndeko na ngai. Naza na mawamboka. Ndeko nanga ezana bato bakolobaki omoni azwi mbongo tout ça parce que ekoma kaka ndengona mususu akoloba pe ndengona azane congolais te azane pe muluba te azane pe combattant te omoni biso azane rwandais déguisé. Ndeko nanga ye biso nyonso to na souci ya Congo ngai na ko sepela te so na moni par exemple petit nango nani commandant yoso azozonga na pota na ko sepela nango te so na moni leki onani Babin Napota. Maintenant, on se fait la route. Mais ce sont des Congolais à 100%. On se fait la route. Donc, il y a un gars attaqué Moussa Nzambe Bandeko. Na leki avant le pire. Pona rolo banabinoke. Botika ya. Akota na malembe asala oyalingi. Toko yoka ba résultat. Soki possibilité yali. Boye bisai. Bo luka ba lubo baza proche. Bino ba luba. Bo luka ba combattant. Tozala uni. Bakuta na Chilombo ba solola. Bongo bakabwana. Bande konangai. Bible zolo balabiso na Marc 3:25. Une maison confrontée à des luttes internes. Cette maison court à sa perte. Soki nanda kuna bino kimi alagate. Bitumba na bitumba bo gagner le mokote. Lelo to fingi, lobi to fingi, lobi to bunda, lobi to ngosala boy te. Bandeko ngana zalaka sek epai ba luba na Chilombo. Mais soki omoni bomoni leo na ye na lubi boye, cela veut dire que Nzambe oyo bino bosambelaka auti koloba. Nzambe oyo bino bosambelaka auti koloba. Batu nyonso bazomona Chilombo zoba. Mais eza pe na mukolo mosusu batu bamona ke azalaka ne pe zoba te. Tozana besoin makambo changer, bongo to landa le reste bandiko na ngai. Totika kofinga. Bamona biso ti bazoba. Na bino ke bitumba eza ya makofi te. Bitumba eza ya molimo. Bitumba eza ya esprit. Mutezo obunda sikoyo. Ngai na souci ya mboka naza obligé ya kotia Chilombo na prière, c'est mon jeune frère. Ya kotia na prière na tongo midi soir kotindela ye biloko na mutu wana loboko ya Nzambe ezaka musika te pona kolongola biloko na mutu wa mutu. Na kokuta na ete. Mais naza ko prier pour na ye. Ndeko tant que bazo benga ye président de la République. Bango bazo benga président de la République. Ngana na benga président de la République te. Azana ba pouvoir nyonso, azana ba moyen nyonso ya ko changer makambo. Peut-être bino bozo yebate, mais ngana yebi.
Peut-être bino bozo benga bozo yeba te bozo mona pété mais nga na yebi pe naza komona bande kunanga congolais botika ba idée satanique oyo sata telemi po abebisa biso ba congolais ko kende ko chamo bulu ko chama banga bitumba na baluba biso na biso ba Rwandais ba kozwa biso banani ba Rwandais ba kozwa biso banani ba bitala bazoba on attendait tout ça ni bango ba bundi bango na bango bazokani tout ça te. La brutalité n'arrange rien. Ndeko ngai soki vraiment bozana mato ya koyoka boyoka eza maloba ya musala nzambe na banzi à part baluba de ba combattre nga ba contacter mon amas mo po salir ngai mais victoire sans combat eza victoire te musala nzambe oya solo solo babundisaka toujours babundisaka na bandinge belé mais na remercier vraiment ba congolais baninga oyo ba soutenir nga na prévoana ba tindi ba message belé bitumba oyo victoire ezanga bitumba eza victoire te alo bandeko na ngai vraiment na sepeli soki maloba oyo utupa musala nzambe boko tyango en pratique parce que soki bo tyango en pratique te makila ekotanga alors que tozana besoin na bino surtout bino ba combattant ba résistant oyo bolakisi peuple congolais nzela ya malamu voix ya malamu c'est grâce na bino ba Babin ba Odombo ba Bokechu ba Kombanda so na bat mususu lelo peuple congolais aye koyeba politique na valeur ya mboka na ye donc bande ko ngai na lobi na bino na bandenge nyonso soki boko kende pa etilomba koya na za vingtaine bokende botala ye boyamba ye bosenga ko solola eloko leki dialogue ezate bande ko ngai bo solola na ye aza mutu boyoka ye mais soki bosisi ko solola na ye oyo ya ko yebisa bino boya na ona mediate lukola boko kutana ezala a wiklo makamususu nyoso pe ezala ndengwana po ngai à partir de lobi na bandi ba démarche oyanga na ye bandenge nini mutu oyo na ko pesa message ya nzambe akuta na ye azwa yango mais par téléphone to ko sala yango te parce que ba communication nyonso eza pa kabila azaba na ba centrale ya ko sakana te oyo yozo lobezo surtout nga portable nga c'est pas la peine mais nga za na poto na ndeni na ko zo portable na kombo ya mtu susu pe ba ko zonga te na za raso na zo ne Bruxelles ba portable na longoli ba carte SIM po na yebi kesu na tika na kati boye ba kinaza pa ibwe nazo kende pa ibwe mais so na longoli yango me police ba yebate donc on va na poto à plus de 30 ans to yebi déjà ma makamebele alo bande ko ngai vraiment na komi na suka nzambe apambola bino bo finga ngate na zupe mbongo te mutu mo apesi ngata eni kutate mais nazo loba onga na moni oyo tupa nzambe apambola bino bande ko ngai